Mais na lobia na continent nini yango bakomparaka mbongo na bolingo ezalaka wapi o? Chamberton, Jansi Kindudi, Mibiololo Switzerland, Maître Gabon Makofi, Clotaire Mafuku, Patrick Ntiala. Aya oleli nzwala se motema mwana moto ekbai makale o lolenge alakela yo depuis namonaki ya kamera ya servo nanga nyonso komaki afilme abe ya nzuzi zwanga ata porte cle kendeke nanga partout ata na poche ya sheri na senti chaleur d'amour komisa nanga ata mokaba ato change pantalon nazalaka tout le temps wana toyala mulu ekomata tina san augmente na pourcentage ya lolongo par nombre yo choisi esengo na ngai kozala de plus ke ya moto oyo abiki na liwa avion mama ye Robert Lobota, Esther Mpemba, Breso Banguli. Tala ndenge motema na ngawa simbelinga mondoke koloba umukwela ngeye nokite koboma ngai mememezala te na susi ya vi ya mwane kanga yo nde antibalo protege kriatire nzambo tia danger noki na kupa martiri ya lolango ya ofele ya kingozi Doudou Bazonga. Je suis nul en anglais mais je peux te dire I love you. Nazaï nanga pamba na mathématiques mais je peux calculer combien je t'aime. Je suis zéro en géographie mais je sais que tu vis dans mon cœur. Salut très chers internautes, merci pour votre confiance et fidélité. Toujours sur CL News TV, mon pépé Yassika, Christelle Arros, de la presse congolaise. Merci à vous, toujours Bozalawana, pour nous biso, merveilleux à Batunion, au Balandaka biso de partout dans le monde. Papine Solamiso, un TP Pro de merveilleux à toi, merveilleux encore. Antoine Zouziba Toulon Paka, donc Alish Mangoma Potono Potelon Assimi Diamant. Merci à toi, merci à vous tous. C'est du beau papa social, Gabi Panzo Mokusatalo. Merci à toi, bino nyoso bozala wana pona kolanda biso lelo to yembe bino moko ya ba musicien ya Jésus des nuances Ferregola Fabrice la mineur yene to partager to solo ma solo etali orchestre donc Fabrice si tu peux déjà avancer hein toi déjà invité dans matin hein merci à Fred Dakar mais malgré Chimène qui a la juste moi c'est à Pembe merci à vous Fabrice bonjour. Ouais, bonjour, vraiment na bana poto, bonjour na journaliste na biso. Et puis bonjour na Ni Kaboroni na le padre Motoyambo leader amnene ya Pembe. Vous étonnez ma moto alegi tous les bateaux tout na Congo na champ. Mbote surtout na le padre l'impérateur. Impérateur Boni basango ya groupe. Basango groupe ezo kende kitoko tala champ na rumba to simbi de rumba. Donc to longola bateau tout souci ya rumba donc c'est que mon tout c'est que bien. Qu'est-ce que j'avais dit et sur les candés rumba ya suna kinte batutu abete ba rumba matembele tout ya na katsa ba palais tous les ba rumba matembele tout ya na palais hein elle wa ningi boss live héritier wa taloba kinzambe tango sala Ferrego la sala qui est chanteur donc vraiment donc je salue Richie Watanabe donc na ndenga reconnaissance wana donc na minute oyo na ebisa yo rumba tout na katsa ba douche ba toilette mais na ba boîte ba bar c'est Jésus de Nuance ni Kaboronina comme la fin de l'année posant ba programme bazo zo mo lo mo bo ya yebela mo lo mo générique gara donc to expliquer que au Bercy mon abi lai et si bakata donc si bakata likambango si bakata depuis kalabango sans le savoir. Mais si bakata tous on mom kesima na makambo uta ekoleka ba ndenge bakanga ki président ndenge eleka ki bomomi moto boyokani ukomo wana makele la wenze moi muto azana makambo muto ana étoile azara toujours étouffé par yo ebiti batu batelemela ke fort donc ya maman bo écoute donc toko solo on te mingi faut na yemba vraiment talaka na parler moi corps dérangé qui moi grippe moi nini yo ebi mais na expliquer ga petit na ngamo boazo lo ba trop na place à travailler petit on a chiquito on a travaillé
na ba petit wana kirikou voisin non pepele ya bana 12 ans 13 ans oleko mana musuni po chebiso fo yemba hein fo yemba et puis mais Chiquito pas yemba hein il faut yemba mais wana jeune talent ya ko yemba boete le roi biso ya jeune talent yemta banda groupe na bino est-ce que na habité a yemba na charme oh koyebisa na bato tenga moto na boyo awana mi tala enfant chéri à Jésus zela na botana so misise bimanga pour misuba soki ayemba zo forcer soki pe ndenge nini na yo kaki entourage na yo ezopekisa yo kolinganga na motema mwana ya vama inyo yanga na yo babengi mes alliances alobi généralité ngane na beti bora suka stati ya bolingo nyonso na maboko ya bebe fidélité tenini na pesa te na bolingo yango Fabrice Laminaire edi mboke moninga nanga et puis na moribon atiki bango susute moribon ozalaki pene nanga lelo tenga mosika na yo elange komi pembeni zonga chetemba propriétaire alofa teki lopango na ye malile ekoti na nzoto talanga na zangi chetemba kaembe Jésus ba petit botier kala mineur na maboko na bangoni makosa nzete ya mogomboro c'est à partir de 3 heures j'ignore mukasu oh boteka ba petit boteka nini la mineur a petit devoir donc na nenga mambo chant plafond na plafond faut mona que différence vocale ou na ba vocal tout ba beta au senti yanga pena ba kimokolo mwa mingi Kandish Kasambi a yebi yango Fischer Senga yebi Didier Sanda Nemas hein petit na place ki bo le télé ba mission internet faut que taper bato ndimba ko yambara bola mbateka po moni alega mo TV trop tala nenga na mouvement tala ngana bien hein po tala ngana bien na saliga 3 jours na mouvement 3 jours kana orchestre fait rigola ce que botala ba msunde bazora bango le roi bana makasu na fingi bino te ponga mo na boga bino na maboko na bango ni makosa tante ya mogomboro c'est à partir de 3 heures ngam na boga bino ozo comprendre mais est-ce que la mineur bo monenga ye hein bo monena ye pena la mineur yeyo et puis na ozala tege na kwa mo bona leki na food na finga leader oyo apesinga makambu o lelo so na kin la mineur à l'équipe bo mona ba la mineur bon show moi nini mo ba code des oya o le gana télé o finga obige nzamba o gangelo un jour le bana Chiquito nini po Chiquito nda fingi yo le bana te yena o expliquer te po za petit na nga musika ozo comprendre na o expliquer a mingité ezaka que petit faut bosser trop na place ko le garo mankara faire na petit wana kirikou ozo comprendre et puis place kirikou a osenga la ko ta momi na nga na bandal tout on a ça benga na yo o déjà impoli donc on va na balé qui mo be bazana ba comportement manka ba yati azo singa mo pas moi sinon en plus azo fingo lisu te azo finga ya zo take papa hein vraiment tana nous donc tant azo sa bongo donc ngai pa na ngai kaka o vie na ngala mineur takutu na lega bongo ga po batindenga boye bona na gangele na biyo mbala suka oleka susu TVT o bando sara makamuna yo so na kabelo crimo beto na bengi ba petit na ba peso mo crimo ke boaka na mouvement eza teke o bando legara o bando dimdelenga po wana lo rwande don nzambe na nga na champ elo ko nga na osambile pa nzambe wana yo sigoyo descendant na nga moya yoyi o manquer c'est pas normal donc faut bosser dire dans la place pour le gabo finga faire rigola hein bino pe ba misa faire bo finga trop hein oyebe eloko na bino ba misa faire bo finga trop so beliki na be mission mais ba internet mais bo finga oh est-ce nga na fingi mutoa ça yo te mais ba miso pe ba finga trop te ma bino pe bo continuer bo cesser les fêtes on pe o ma pe ba Chiquito pe ba soda hein ya président na bango ba misa faire baza bien éduqué tout le monde a bien éduqué mais si go sora moi la commis fazer libanda dans une éducation libanda ndé bakoma ben poli est-ce que yo so mona ba petit wana pena na esprit ya bien tango bando sa ba net depuis kala hein et so mona petit ba legi na TV ba lo ba mambo ya ko finga na ndenge bakoma na ko finga na bino mo ba misa faire bo ba kende likolo bango pe ko finga ko kende likolo donc bino wana eza na champ biso likolo wana eza na champ
likolo wana na Charles bito betaki na Wallonie le bito betaki na Wallonie donc concert les gars qui toko et puis la minère moi tour les sous na day kotala masana moko donc na phase ti na bité il faut na kota be mission na si ça no ba mango et puis na futa ba nyongo na ça na futa ba nyongo ti nyongo vraiment donc il a Béra de Prince des Amunda na ne Champindi Fabrice Laminaire yeyo ba petit ba oteka Junior Mukasu mbongo na yo mais Moussala kende bien Moussala très kitoko bozela kala troté tout ça déjà na plan moto préparé et aloko ba leke et aloko leke Fabrice encore poser question moko na mona ki mingi hein oh Kimboka surtout Kimboka bino bongo na style Kimboka eza style bien te style ba rap eza style bien te maintenant moi neti bino pe bokoti masolo oh maman faire chanter mon limité ti mais bokoti masolo ngo na ndenge ke bokotango kala esa kotango kala mais kala ngo na ndeni ni oka ba ya pauleo toka dia sheta embango toka ba nini ngai kolite buya na sambwe pona likambo sabola salinga yango nazoloba ti kobeta ba tu wana tu azobeta wana elingi kolakisa ke aza capable de tout faire vous comprenez donc akosala babiloko wana tout mais il faut atiki Jésus de Nias aza mutu mo boye papa social faut un mois atika bana basakana amona ke bona na nga betelo kwa bio ayo tu allo papa ne babenga ke na téléphone oyebi allo le padre na Samuel au moins bon ni ngo sala wana sala ngo boye on a ba leader mususu oui oh ngas na va na studio na mona leader mo bengi Ferregola na studio ba jeune leader o ba na sima leader ba jeune leader na ba leader to yo yebi wana ba leader tu yo yebi wana oyo yebi wana bengi Ferregola na studio abi anelo mo boya chetabi ça va borango sala beso to ki bien oyo ka pe ba accompagnement moi ba ya ba album ya Ferre mo to tanga te pour reverser Ferregola ba to tanga te pour so to tangi yeso akabeli mutu abosanaka pourquoi ba leader mususu so akabi aleki ngape na pia ba vocal belé ti ba vocal belé te wana so abiso ko kabi obosani wana éducation le padre apesi biso abi soko kabi obosani vous comprenez donc ebele babengaka Ferregola po alakisa bango pose na ko sandeni yango cheta bité bon mutu mo jo martiste na zo déranger nga trop photo beta na mo logo mo yango moni ekele beta omoni ba papa mina kuya nirumie sana Wamba artiste abengi oui abengi ebisi ke il faut to betelo mu Ferregola na ndenge ki kubazaki en collaboration kasi yango na collaboration banda sheti yimto atalabi nango na kini pena po kini ya mboka rumba yembaka rumba danger batu mususu ba manager na ba welisi te boye habité ba ko expliquer muto betaki ni wana oyebi ke mutabeta na Jim Martins mutalbose ya fali ko pana na habité non na ko remonter donc tango abengi alobi ke non ba bengi non na ko remonter donc je suis pas au courant oyebi nzembo na oyebi extrait nzembo wana te na yebi yango te na nenga mabeti c'est Fally Ipupa qui a joué avec Jim Martins on a baza ba leader hein toko nako beta ba masasité ba elle na bango beta masasité parce que tant au coma nga naza mal éduqué place na koma te nga suna longo pas faire na salle orchestre na nga oui non que ça orchestre poani beta na orchestre batumso parce que tu balongo to ba chiki to balongo bango ba kepa leader na bango ba ke parce que ba musicien na biso to za vraiment pressé mingi pressé za makasi donc moyen vraiment bosala ba moment bandi pe bosali ba orchestre nous simba nango pété ezo simba vraiment pété poani bo poser te ngai et pas Ferregola na zananu nana mikolo kontete na zananu et puis bateau babula batindela bato bambongo ke o tshona fona ni wana to nani wana na muta kwanga na Thompson te na laksa pe ona na ngote
na viva simple kwa batunga na mungala 100% bokia lokondo fa fekato. Vous comprenez? Donc nazana idée moko te nakendaka Brazza ko travailler pour un jour na beta pas faire rigola. Soko tuni ba colonel Chenzen, ba vinanga ba Christian Wadis na Brazza. Soko tuni ba Ange Dabira, ba Mansananga. Soko tuni ba Banani Mansananga onani Yves Nguesso. So tuni ba Yves Nguesso, tuni ba Love Nguesso. Hein? Otuni ba Ange Dabnani ba nani comment Batebela Brazza on a soko tuni ba soko était la minère boule nezala kaka Ferregola depuis na Brazza. Donc après Ferregola, après 20 ans, 30 ans, jour comme on a âge à papa Wemba. Nga paye na 5 mokil nanga. Nous avons moi mukie bino ba mission à faire hein. Bino pas de problème, to avancer moyen. Moi mukie. Ah, il fait à la raté. Bino ba poni bino ba mission à faire rigola mingi. Soki za likambo shikito bobetelango c'était. En plus shikito asala mingi. Donc orchestre wana Jésus de Nyon Jet Set. Azaki parmi ba babanda orchestre on a même bino boza reconnaissant elle quoi yo lelo so longwe na yo omona ba critiquer na place au baksaki moi pour na pipi orchestre za lokwa et za lokwa association na libanga o na mayo na ciment point to sala fondation ponika ko soki likamune bobetelango c'était makasi te obi ke les seuls leaders bon na habité ba leader musuna kenda te les seuls leaders na studio soki musicien aino na vocal moboy ezana no mwa mwela akola tsango bila d'ailleurs et ana mutakala akola tsango bilamba babongisi yango pe koti parlement vous comprenez c'est faire rigola ba vocal ebele ba musicien ba yembaka ebele faire yemo mta pesara soki faire rigola te petit na vocal on est bien yo ça za sona 4 5 est-ce que soki olingi okotiki ya mangote presque mes até poser œuvre d'esprit so pe on peut mututé et ko bunga nango pe boye yo mo pe un jour pour yembi ngoti vous comprenez donc ba vocal ebele bazwaka parce que yo leader mo na habité sur ba orchestre mso ya la rage yo yebit fourmi yo yebi donc mon apena ke na kidiba studio pena ninge ya la kaka ninge yinda kabina kabina nango wana vocal baya batela miso oyebi ki batela miso mais ce que le padre yé penza donc na ebiti aza leader mon social ya grave ya mystique dans oyo poto partout bolingage trop au laminaire fanatique ne numéro 00 pour son atie 1 bamsu wa baxelanga ba 0 na sima donc fanatique non ya faire rigola numéro 00 ata bamvula ata banini ata kombo ito mvula tandimi ba passe ya souffrance ya lolango yoka ba chant parce que petit mo ya bongo o manqué faire rigola na TV vraiment ozanga mawa Merci beaucoup Fabrice Lamineur. Donc vraiment na souka, il y a une émission qu'on a lelo. Mot de la fin na yo ezani na ba fanatique no nyonso ba Hollanda de partout dans le monde. Mot de la fin na yo ezani. Mot de la fin zara ke baya bo bosser trop les les gars na ba télé bo critiquer ba leader. Ba o tout ba lingara faire rigola. Donc tout ça na studio tobeta ba mo le roi lekeleke. Ya ba voko moko ningi ala. On a boyoka ba tima tire comme ballon. Boyoka ba oyi tutunani o la minerango. Boyoka ba biloko wana. Donc oyo tout ana posa na disque ba boaka ye contacter na numéro oyo plus 243 89 54 92 862 89 54 92 862 wana pena Fabrice Lamineur town moro. Donc j'espère janvier février plan on a ekobima déjà. Donc toi déjà dans studio na habité pour ngaba boka oti. Mais faut solo là. Yo faut solo raté. Merci beaucoup Fa. Yo solo raté.
so soli bien et ateke ba prêtre msu to boaki na disque au benge boe chombo a boloke okotaka ba répondeur na ba répondeur mo benge na WhatsApp ba yambara te to na posa ba grand prêtre ndingo wana ti to ba playboy ya bongo te batu oyo ba solo la bien pour musique ya musana biso to lela wana to la tela wana ya tege yo olugo bénéficier na libanga o solo la te rien ba bois ka ote contacter nga na bois nde yo 89 54 92 870 la mineure. Merci beaucoup, c'était la mineure. Il y a Jésus de Nuance Ferregola, Naït Soleil mon solo par rapport à Oya Lobby, tout ce qu'il dit, son engage que lui. Merci Nabino Nuance, Obozara toujours en apona Kolanda, biso de partout dans le monde, ba fanatique nanga, ba fan nanga, ba boxi nanga onga mais ça nango pe lokote, comme nanga batu nanga sika. Donc merci Papine Zolamiso, un peu pro de merveille à toi, merveille à Anzoan Souziba Toulon Paka, merveille à Célé du Bois Papa Social. Meilleur vœu à Judith Ngoymo Sapembe, Chimène qui a la Basimo Balala Pongite, Pona, Talara Pona Kosunga Bana. Donc, moi, on a 100 francs d'abord. Donc, merci à vous. Merci à David Mouchinda. Et Nakamouyo vraiment Mboussali. Merci à vous. Je vous aime bien. D'ici là, portez-vous bien. Merci à notre caméraman pour l'assistance. Merci Naé. Merci à toi, notre caméraman. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Bye Gabi Panzo, Nena Bossanao. Jamais Rata Moussa Talo. Merci à Pedro Pembele. Merci à toi. Bye. Melena Kabelia forêt équatoriale. Saki bolingo ezalaki ata maye. Melena sambeli ata fleuve ya Congo. Chérie eske yo kokoka kotanga nombre ya litrage oyo eza na fleuve ya RDC. Impossible. Salamable o eza bolingo. Eloko mosusu te eza bolingo didukalala Uya Mayola Ashiro Chamala Odon Pambu London Yelore Mpaka salula na ye bilele na babiju Seri na ngai ya lula na ye bazikiziki na banyominyomi Matula mpaka ye Son Madera, Bosco Boble, Tati Tigana, Tigana Zureta, Hilaredo Père Triple. Petit Petwene, Naponio, Sala, Monitara Motuka, Bolingo. Apamwa lolenge ya kokumbela bolingo Bandana devant marche arrière te na vitesse ya sukai Moko l'examen ya bongo totala soki na ko échoué Bozwa na bino bamengo botikela ngai yeye Soki bopiminga maya komela bopesa ata kongo bololo Na komela yango sans hésitation po na bolingo anzolas J'aime mon amour pour l'amour J'aime Zolas pour la vie. Mamadou Aricho, Ebia Taki. Motabungisi bango ele kaka nango. Oya bungisi diama ele kaka nango. Motabungisi motuka ele kaka nango. Oya kufeli moto ke souffrance. Motazangi bolingo. Susi mpasi na motema Jacques Nzanga Yeye nga na kolela bolingo Jérémy Vita Lokola bebe alelaka inye mama Atako pesi ya million d'euros pamba Susi libele to biberon Dide kombe shude tamali di fololo Pati makanda dani mate use chapi chakala Ya Beni Benito Marisara Josué Papa Lela protocole chou Takufatou Simona
bazikiziki na bayo minyoni ceri na ngai alula na